bolimbisi ozana montre na ndako na ote papa mais radio du solo ezali branché mais oyebi te yango mpe nde nafandelaka awa na kati ya ndako na nga masuwa kitoko mais kako ndima mama ndimela ngai radio du solo eza na top moko te Radio Lisolo 5 kaka Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo nga biloko ya makere papa na jakolanda Radio Lisolo papa litaboloki ka na bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te poa Radio Lisolo ibandi Radio Télé Lisolo.com. Papa Okolo yoza monene papa Yondo zali na makoki ya kolokota lokasa na mabele ozongisa na nzete Olatisa mokueka ukamosuni papa Odalisi monene na yo Ozali mboka esengo na ngai Na bengi yo papa Olo loboka kungaka monoko te ata na molili Yo nde loboko na ngai W Radio Télévision Lisolo Rosalaka na posa ya Lisolo Mama Annie Koloto Zambwana Joachim Soyez toujours branchés sur la 3W Radio Télévision Lisolo Koloto ya Baleki Zambwana Joachim Takutumini changa papa we Oluji bakatanga chishiki Akumutangilo mo chancesi Shila kasumike Barika tuwa bendendam Yesu wa Richilo Chumanki Emmanuel wa ile Maranga takutumini changa Oluji nsamu Uli nsamu tuwe wankade Kwega mkwa Manuwe wa shabani Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso na tango oyo vraiment ya masolo elengi toleka na lombango topesa kulutu na biso Zambwana Joachim molongani ya mama Ani topesa lelo amemeli biso nini kuna na kati na mboka ya États-Unis d'Amérique toleki na lombango topesa kulutu na biso maloba soka zali kolanda biso allo Allo bandeko na poko lelo bozali koyoka kuna na studio à partir ya Wuppertal en Allemagne. Eboto papa na biso en direct.
Merci bandeko na ngai nyonso bozali kolanda biso na poko ya lelo yo. Ngai frère na bino ndeko na bino Joachim Zambwana kati na émission oya La Vérité. Nazali kotombela bino poko ya Elamu. Poko ya Elamu na bandeko nyonso bozali na diaspora bozali kolanda biso. Quand on parle de diaspora tozali kolobela bisika nyonso na mabele oyo. Bana Australie, bana Océanie. Bana Japon, bana France, bana Europe nyonso bozali kolanda biso. Nazali kopesa bino mbote mingi kuna Afrique place nyonso bozali na mokili ya Congo. Na mokili ya Angola, na mokili ya Zambie, partout na ba cyber café bozali kolanda biso vraiment. Nazali kopesa bino mbote na kombo na kolo Yesu, na kombo ya mboka na biso ya Congo, mboka na biso Afrique, na mboka bisika nyonso toyi kozala awa na mabele tata Nzambe apesi biso bana Afrique nyonso, na pesi bino mbote mingi. Makambo tokolobela na poko ya lelo na banza na bosani pe kopesa mbote na mama na biso mokonzi ba mama Igetete mutu ozali ko accompagner ngai pe ozali ko sala ka musala kitoko bandeko nyonso na Kongo basili ko tsayoka bazali ko senga yo okitakuna na ta ya campagne ke kolobela ba mama parce que obimi numéro spécial na banza voix yo biso nyonso ozali ko sepela ngo ozali capable ko zo message et au pesiamo na population et au vibrer au bangi site bato vraiment Nzambe apambola lokola ozakati na biso na studio awa. Si je te kolobela na poko lelo ezali na kala eko benga ma très sensible parce que iko za danger mingi po ezali ko toucher ba makekete ya mboka, ezali ko toucher politique ya mboka, ezali ko toucher politique ya bato oyo bakokanisaka ete mabele oyo ya bango eke bango bazali ba mfumu ntoto eke bango bakokufa te bato babengami ba dictateur, ba président, ba ministre, ba miyibi, ba parlementaire, les hommes sodomisés, les hommes corrompus, biloko nyonso wana yango tokolobela. Pourquoi na benyo sensible? Parce que mibali mususu bazali na mpe bana ya basi ke bayebise lobali kambo azape ko banga yango wana tokoloba ete émission ya lelo oyo akokota azana choix libre ya kozala un activiste ya kozala mobali ya koloba lokola mobali ubia ko bima mwasi ya kobomba mabomba maka kasi pona ngai ndeko na bino na siliko yebisa bino ete ngana ko bimisaka liloba na ndenge zaleli na place na yango eloko na esika na yango likambo na tana yango. Si je te kolobela ezana sujet ya titre nango ezali Sofetime elingi koloba diotature elingi koloba dictature. Il y a une différence entre dictature et diotature. Bon, on a dictionnaire peut-être ni kat dans ce mot autorisé qu'on a été première fois toyoki yango loko langai moko pe je me souviens pour vous dire la vérité kaka tanga za kosala ba recherche oyo na eko kuta na ke signifie mot diotature D I O T A T I R E. Elle va une sorte moko dictature moko boye ya mutu. Pas parce que azali mokonzi aza koyebisa watu nini ya kosala, mais parce que mutu pe azana eko kanisa ete mboka oyo batu oyo ya ngai wana nde komi mozino na ebengami diotature. Donc c'est très grave encore. Biloko yango tokolobela eza koleka wapi na niveau ya ba leader exécutif. Exécutif signifie pouvoir électif supérieur na pays nyonso na mokili. Pouvoir exécutif na misala na yango tokolobela tokotombola yango a partir de 1960 pona mokili ya Congo na mokili ya Afrique pe parce que tosili koyeba ete banda batala ba papa Simon Kimbangu tamba déclarer ete indépendance ko salema na Afrique moto moindo akokoma libre mondele akozonga na ye akotika so babele oyo biloko oyo réaction na eko mwana 1960 en général na Afrique nyonso. Tokoki koza peti na ba 58, 56 ba pays ka ba Ghana, ba Egypte ba komona pe koza ba indépendance. Mais pour na biso bana ya Afrique centrale, to lo bagake to kanaka 1960 à partir de là ti na date ya lelo yo. Tokotala ba génération nyonso ya ba kulutu nyonso ba siliko leka. Koma koboma na ezalaki, koma kolukana ezalaki, koma kindumba na politique ekotaki mutateki na yemboka pona asimba asala kindumba mutateki na yemboka pona nini po ako akozwa mbongo nyonso parce que il n'y avait pas un pouvoir centralisé pas nécessairement. Est-ce que parce que mibeko ezalaki te pas nécessairement mais parce que biloko ngo esili ko yela kaka batu boye bo biloko ngo euta wapi nde yango na introduction na ngai pona fongola yango ekozala ete
makambo nyonso ngana kolobaka na sina yebisa bino yango déjà et que je ne peux jamais koya na ba émission na ngai na mayele na ngai soki na keina kosala ba recherche biblique te pe na benda pe na Bible elobi nini na situation oyo. Peu importe ozala chrétien te tokoyoka na kaete biso nyonso na mokili oyo na ba pays nyonso na mabele oyo tokolukaka pe Bible tokozwaka pe makambo ebele na Bible comme référence. Olinga te makambo kitoko ezali mingi na Bible ya mabepe ezali pona yo okozwa correction na yo. Donc na mukanda ya Juge à partir du chapitre 17 et 18 la plupart ya makambo na nyonso ekotourner kaka place oyo parce que na kene kotanga yango mukanda ya Juge elingo wa bakonzi bakambi nalo bakambi ya mabe. Pourquoi bakambi ya mabe? Parce que esili komona ete la plupart ya bakonzi nyonso oyo bakambaki Israël na tamba otiko bima na Egypto bazalaki pe na leader te bazalaki pe na roi pe te mais bazalaki koluka nani yango aza na kilo ya molimo ekoka oyo akobangaka Nzambe po etako akodirige mboka ya Israël, une confédération des états de 12 na Manasa na Ephraim bakisa ekomi 14 na Caleb baeko pesa su kadone matabiso et pas Josué bakisa ekomi 15. Donc 15 nations nyonso wana il faut ezala centraliser, il faut ezala coordonner na mokonzi moko e oyo azala ko bima na kiti wana bazala ko benga e juge. Mais alors ya komona ete makambo ya Afrique kaka te, makambo ya Congo kaka te, Angola kaka te, Rwanda kaka te, Congo Brazzaville kaka te, to bamboka nyonso ka ko pesa ngo kaka te. Mais to yepe komona na Bible ete ba désordre boye mascarade ya boye ya politique ya batu ko bomana eleka kipeti na tango ya kala avant kutu ko ya nkolo Yesu. Eli koloba ete bizaleli ya batu mutu asika akotika na eko zalate mutu akalape akotika na eko zalate batu toko zalaka batu na mabele oyo. C'est question kaka tozala na référence na biso lokola boussole eko laksa biso pole no poto ba ko se retrouver poto ba navigation spatiale to aérienne place ni tozali ko kende et puis to komi. Voilà pourquoi il faut tozala na ba référence akoyeba likambo ezali ko leka kati na biso lelo. Est-ce que bisika ezali to koyoba ko kundula to yeba pe elekela kindenge nini nani nango ekozaka yango na soki bazwaka solution ya kitoko. Alors quelle était la solution bazwaki po biso pe misu na biso efongona parce que mutu en réalité a changé na yete. Voilà ne bisika otozali okoya komona ete bana ya Israël tango bazalaki na Moïse comme leader tata ya molimo kilo ekoka bazalaki kotambola malamu. Kasi na tangu Josué ayeko tombola na bisika ya Moïse parce que Moïse atikalaki pe kiti na bokonzi epa ya mwana ete kielelo tokomi komona yango pays eza nango royaume te eza pe empire te mais tata akufi mwana asili kozwa kiti akoteli wapi na fenêtre ngo akoti. Est-ce que zali mokano na ye? Est-ce que zali mokano ya Nzambe? Est-ce que zali mokano ya peuple? Biloko oyo yango toko analyser sino ke yo papa pasteur peza la prepo yako ya lakisa biso ete ezali respectons toute autorité vient de Dieu. Baki toute autorité vient de Dieu oyo pe toko lobela ngo pona prouver bien na mokanda Juge 9:22 ete mwana Gédéon oyo remplacer na kiti ya papa na ye toko lobela ye toko ya komona ete ezalaki pe mokano ya Nzambe te. Eli koloba ete biso ba chrétien tozape na part na biso échec ya makambo ezali koleka na Afrique to précisément na mokili ya Congo. Oke ne kozala un pasteur oke ko vanda liaka mikate na yona banguba oyo président zali ko pesa pour dire que prions pour lui. La Bible dit que nous respectons bokonzi ya lola lelo papa pasteur papa mbikudi papa prophète nazali kozela yo awa lata ceinture de sécurité malamu yo kotanga Bible ngape nazana o awa. Okoya komona ete bana Israël na tangu Josué asili kotika bango wana bazalaki na kimia nyonso mission na bango bazalaki na moko bazalaki na mabele te. Souligner mon mabele bisika bautaki bapesaki bango ordre ete ongai Nzambe na bino nazali kozongisa bino na mboka ya nani ya koko na bino nani Abraham kende kosala recherche okomona ete marge bolingo na ye pa na Nzambe marge mbongo na ye Abraham aucun jour apesa mela option ya asomba mabele po a construire village na ye. Sinon que Abraham pour votre information atikali jamais kozala atana ndaku moko te kikuku kutu te. Abraham azali kolala na batante na vina ye nyonso